ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe ba tinda biloko. Muto zo ba forme musicien. Ala forme ndeza ba moko na studio. Aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène, Masiendo qui TV identité à Bundes, oh maman Bino, Aela Kabino, Kaka Masolo ya solo, Biso Tobetaka, aubergine te, Ndenge Kaka Nalobaka, Biso Tose la ka proverbe 19-20, Pues Sungayo Nanga na suite ya vie, Yango Nazo Senga na Bandeko Nyonso Bolanda ka identité à Bundes, moi je suis appelé Moko sans mon bonda, Sokina no sabonate na sitio yo, s'abonner au zala jamais desi parce que biso awa buzoba ele kakate ma finga ezate to beta kaka kama solo ya solo yango to mibimisa kaka na identité ya proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie na pesa ka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na mama 22 moi suis amibla 22 ndako na verchache ezalaka yo Betty la patronne na bosanité ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko pétaille mamie la plus belle na kata France ya Bea Zakari peselanga mbote na photo Joël Mbetenge na kata France unique na jarnae mon vieux photo Joël Mbetenge Oumela merci na Yves Dioboke garçon de luxe na kata Paris na mboka ya Jolie Musungai de longues jambes tokenda kabongo na mama Lili Mwimba ya papa Oscar toujours na kati ya France merci na mama Cornelia Lutadil la mwana télé 6 mois ya tata na kati ya Bundesya balobi boutique Rehoboth kolata kitoko tokotisi biloko ya sika biloko lemba ezo sala bien ba section ya ba kombonyo solukaka eza epa ya mama Cornelia bongo kobosa na te base balobi Gracelet cosmétique mafuta ya kafu solution pona yo muta banduta olingo bongisa loposo benga mama Cornelia ba gamme eza kuna ebele thé métis ezali caramel ezali nazana nga moitié mwindu
nga linga choko te yaka kobongisa mwindu na ekoma kitoko okosipela na Gracelet cosmétique. Merci na Fatou Sene la sénégalaise. Solution pour na bataille. Ba vrai chéri. Ozolingo ki malibumu to ba vrai Joe. Ozola ta chemise ona prend maman libumu. Benga Fatou Sene la sénégalaise. Azoteka bageni moko ya kitoko pona ba papa. Topé ba mama tango zola tango ezo traité ezo pesa yo forme ezo sala bien azape na ba mayaka ya luketu ya défoité na ba bijoux ya propre ba rouge à lèvres ba lubibo benga Fatou Sene la sénégalaise boutique fils fashion et kangi masolo livraison eza partout. Voilà, merci pour la patience fidélité, merci na Willy Moucheni les vrais codes mboka tobosani TV nanga Simon Kibuki di mutambango na kata Luanda bamurena bamurez Irène Masiendo ayaka boyi neli bino lisolo moko ba mama bo meka ko partager yango na ba papa na yaka toujours na système à proverbe 19-20 pona ko talisa bino ke tozala maele mokili eza na makambo ebeli lisolo nazo betela bino eza lisolo ya pasi eza lisolo ya pasteur moko apesi mama Irène pona kobeta yango biso toyaka kosambwisa batute mais alobi mama Irène loko otangaka bakomba batute beta lisolo po ela musaba na nzambe tozala maele pourtant tolobaka nzambe abatela biso moko pe photo sale fort tomi batela na ndenge nini etamboleli na biso vini tozo sala nini tokolia nini tokomela eza très nécessaire na vie ya bana na nzambe liko na ngo prière mama Irène beta lisolo pona kosunga peuple nzambe lisolo nazo beta eza na ndeko moko ayaki ko confier ngango loko a mosali na nzambe yo tangaka na okomba batute me beta yango po esunga kaka communauté mama Irène ndeko moko abengi ngaza na mboka ya Belgique abi pasteur naza vraiment na capacité makasi naza na camarade nanga toliaka tomelaka tolingana makasi partout tokendaka tobandai kozala biso mibale ndenge kaka ngana ya nanga fifi tomola japonaise mama na Erastine na katsa bundes tomesana kozala wana na moni nene de colonne balobi nzambe ya Versace mwasa linga chache na katsa colonne ezalaka yo ser nanga nene umela moninga ya fifi tomola japonaise bamurena bamureze abi mama Irène beteli so parce que c'est wana azalaki vraiment bien na copine aye kopesa pasteur lisolo pasteur apesi mama Irène abetango po esunga yo nanga abi mama Irène c'est wana bazalaki bien na copine baliaka bamelaka babimaka bakendaka partout du coup copine wana akoma kosala ba dépression akoma kobela muningane akoma kobela liboma azana bana misatu kuna na Belgique et koma tamoko bo azongi mwa normal tango moko bo liboma kaka bongo mobala akoma kobundana kaka na bana mais eloko nini ndeko azo se reprocher ndongo po ya kobeta swabi mama beta lisolo fongola bana nzambe miso ndeko ane pa pasteur abi pasteur biso banda tokola toyebaka kindokite pa mama na biso et comme qui n'attend moko ndenge to na poto makambe comme bebe na bande ko batika na Kinshasa to koma ko soupçonner mama abiso azana mbongo ya mabe mama abiso a débrouillaka bien na Congo Kinshasa mama Irène basangwe bimaka ya bien te ke mama na biso azana misala malamu bimaka azana misala mabe azana ndoki to lo bango bongo mais loko nye komela kinga ezalaki na 2020 mobile nanga kendaki Congo tanga ke Congo retourne mama nanga sela kinga glaciaire ya biloko kolia atela kinga ba mbisa kokauka ba mayebo biloko ebele na koba mais mbisi ya kokauka ezalaki vraiment ebele ba nzombo ya kitoko ya mafuta tango yaki na ndaku nanga nazalaki convaincu te pona lia biloko mama nanga vi ke to banda ko kama mama so ya kitoko te tango to epoto et c'est grave ki ba vi na biso e banda ko kende susu malamu mingi te to koma ko soupçonner mama on dirait za na misala malamu te tango mobile nanga yaki copine nanga wana koma kosala ba dépression atindaki mobile nanga memela biloko moko boy e uta kongo petite serne apesa mobile nanga tanga ki kosa biloko alobi ndaku na bino sur l'Afrique ngata bambisi eza na couloir biloko mama atindi afongoli mbam copine nanga banzombo kitoko be mama atindi nazotala ka copine nanga mama Irène soki mvutima na ebisi ke biloko mama atindi yangwana ngana na posa kolia biloko ya Afrique tabi tikanga na zwananga bana nzambe bolanda lisolo bo partager tant na ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga mokili eza na makambo ebele ndeko wana azwaki bambisa kokauka azwi biloko abi kobande pardon na kozwa te nanu nalia nanga kobate
azwaki bambisa ka parce que ezalaki vraiment ebele bambisa kitoko ya sika ya propre. Copine tanga azwaki bambisa kendaki esalaki ba un mois boye akoma ekobela. Akoma ekobela mutu pasi makambo ebende esalaka akoma kosala ba depression wana copine abela. Mama Irene moko soki na vandi ser wana lobi e dérangeaka ye. Amona qu'on dirait que copine abela bwezaka nini yango po bambisi wana etikalaki ya tikalaka oliango te abwakaki yango. Yango nazoyebisa bana na Nzambe tozala mitema malamu. Soki biloke uti na famille na Afrique omoni ke yo kolia te okobwaka kokabela mutu te banga Nzambe. Batu mingi na poto baza na comportement wana akozwa mbisi biloko Afrique akabeli mutu. Mutu akanta comme si balingi yango bakabeli nzoka biloko wana ye pe bakabeli ye aboyi kolia akabeli mutu mususu. Ndeko zolandanga soki deja osala bongo senga Nzambe pardon yebaki okaba mabe bakabaka eloko za nango posa bandeko mingi na poto baza na comportement wana ebele tam zolandanga esi osala ngo batindelo biloko uta Congo yo linga kolia te opesa camarade na yo opesa voisin to voisine po yo ozomi batela ndeko nanga osala mabe na miso Nzambe bolanda liso na bokebi bo partager lenga Nzamba lola akopambola bino ndeko ana koma ko se reprocher kaka ndeko abela boy camarade nanga koma ko bela mobala koma ko souffrir na bana moko azongi normal moko liboma moko soki ndenge nini via mwana mwasa ebeba depuis na 2021 na 2020 pardon to mobala utaki Congo ndakutamaki na ba problème wana eloko nye koleka poto beta disolo oyo ndeko oyo mama na tindaki biloko azana petite sœur ne azana Congo petite sœur wana azwaki mobali po abala ki mariage ya kitoko ya munene ya propre mama na bango atiaki pe fond parce que leki nazali mwana suka na bango mwana suka pe mama na bango balisi ye wana mwana mwasi ko kenda libala azalaka na kimia te tango azwi zemi mwana mwasi wana abandi kobela zemi ekomi ya 7 mois abandi kosala ba depression bandale ki na banga suka na zema 7 mois koma kobela mutu ti aboti bamurena bamuriz bolanda amemi ata mwana te kobota esali ke liboma petite sœur na bango ekomi makasi kuna na Congo mama na bango akangami kaka ba famille ya mobali esika baleli seke baza na misala ya mabe po mwana bango akendaki bien famille ya mobali babi te biso pe toza na likambu te foto tambola koma mwasi tobali na mbongo aye libala koya ya libala mwana biso mobali vi ebeba akata musala mwasi akomi kaka na 6e ma 7 mois mwasi abela liboma mais mobali alingi mwasi mingi ekomi ke mwana mobali wana komi dépasser parce que auti ko sala mariage isika apesi mwasi zemize ma 7 mois mwasi bandi ko sala malade ya liboma et déranger ki famille côté petite sœur mwana mwasi apesi solo abalela famille ya mobali bakomi ko kende l'église ko luka lobiko pona mwasi ya mwana na bango vike babalie na mbongo aye libala abeli liboma esalike mwana banga mobali pe azangi kimia parce que baza couple jeune ye alinga ki mwasi na ye tango mwasi ya boti bébé atikali komema bébé te liboma e makasi famille ya mobali bake ko lukelo Nzambe balukaka ye esika bake ko luka Nzambe nde sika makambo ekeko bima bamurena bamurezi makambo ebimi ebele mwana mwasi abengi pasteur mosali na Nzambe apesinga liswala lobike makambo ebimi ebele esika leki nanga kenda kobalela mama na biso azana misala mabe liboma o leki nanga bele eza liboma ya leki nanga te eza liboma fale ngande na bela mama Irene juste tango mobali nanga utaki Kongo ayaki ekutaki nga pe na zemi na bandaki zemi donc soki kaka na liaki biloko mama na biso wana mama Irene nangaki nazwa problème o leki nanga azwi na eko comprendre mama Irene na makamba lobi kende kona bino na poto batindela biloko pa mama na bino aliango pa bela mutu ye akaba biloko wana mutu azwa biloko wana azwa sort na ye na vie mama Irene na zongi jiga na eko mona ke maladi ya camarade nanga euti na famille nanga epa ya mama nanga mwana mwasi akomaki na culpabilité na vie na ye yango esalaki akende koyebisa mosali na Nzambe asala nini mosali na Nzambe wana tindaki alobi kende komona mobali ya mwana mwasi wana betela histoire oloba na yo yebaki makambo te tala makambo bimi na Congo na famille ya mobali koteleki nanga kenda kobala yango baluka Nzambe bameme na ba prière mama Irene mwana mwasi akende komona famille ya mobali wana makambo nazo ba eza na Belgique ba famille wana pe bayoki message eza message ya pasi
mais bazoyika toujours piko na mabondeli bazobondela pe pasteur wana sali musalo kwa mosali na nzamba lobi tianga na contact na famille ya camarade na yo pasteur wana asoli na mobala camarade na koma kobela mutu nde bazana ba séance ya ba prière yango mosali na nzamba etango ki lisolo habité na landaka mama Irene. Mama Irene abetaka masolo atangaka bakombo te. Ba mama mingi bakoma na bolembu alingi kutukola na makambo nzambe etazo préféré alanda YouTube masolo alanda ska bazo finga barando tika to pesa pe mama oyo lisolo oyo de façon que tanga kobeta ngo mama oyo azui ta ya kolanda mateya te alanda ngo pa ya mama Irene po ete ya ye. Yo mutozo landanga to bandi na yo mutozaka na comportement wana. Biloko zaka nango posa te yango kabela ka batu banga nzambe. Mokili eza compliqué. Bandeko mingi bomona kauti Afrika zo kabelo biloko lobi alinginga mingi ayelinga biloko peut-être biloko batata mwasi banoko na bango basupsonaka bandoki bakabeli ye amoni po bwaka yango perte ayeko kabela ombisi yango bandeko nanga poto toke bana bizwazwa toke bana biyamba yamba na beta masola boye na ministre affecté TV mwasi moko bakabela kairo baliputa elukela kai ba problème robona eutaki Congo toke bana bilialia bandeko mingi ozolandanga lelo peut-être et sur sala likambo oyo bakabelo biloko moko ya kolia na famille na yo topa ya mutu moko bozaka na confiance na ete okokino obwaka yango te mais yo préféré okabela ndeko mususu senga nzambe pardon ndeko opozala soki bakabelo biloko opriaka te mbala moko lié ndeko nanga keba temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt mokil eza na makambo ebele mutu soki kotala akabelo biloko liko nango envoûtement okokoka même pas ko se diriger même na bondela lokola poza na prière muki omona ole peta msuna bana vie et baby to banga nzambe pasteur wa pesinga lisolo aza mosali na nzamba bibeta lisolo oyo pona kola musa peuple ya nzambe to zala mayele to keba na bizwazwa bakabeli loko ozongo na facilité olati ozolia ndeko nanga temps eza vraiment mauvais ba famille na biso toza na bakomba ebele tala mwana mwasi oyo mama oyo aboti ye mutaza na misala mabe leki neska kenda libala mwana zana kimia te a déranger famille o eska balelaki tala mwasi bobali na mbongo mariage ezalaki kafu aye libala balingani couple jeune du coup mwasi nazema 7 mois mwasi abe liboma automatique et déranger mwana mobala balaki leki na bango musala e baby akomi na souci mwasi aboti beba zawana mama zobela mutu mwana mbala zanga kimia nde famille kende ko luka nzambe ndesika makambo ekeko bima keba ndeko nanga na ekobeta lisolo pona kosambwisa famille ote de toutes les façons biso totangaka kombote mosali na nzamba lobi na beta yango pona kosunga yo nanga na système ya proverbe 19:20 kolo sumasi apambola bino pona patience fidélité confiance bopesaka identité ya bundesi mwasi apela moko somo mbonda ndenge kaka na lobaka soki mwana motazongi te tokutani mbala sima partager vidéo like s'abonner na Irene Masiendoki TV nzamba lola ako pambola yo bisous bye bye. Ah, merci. La deuxième fois. C'est gentil. Ah, deuxième. Quand même dans mon meilleur essai, ma vie, ma casquette à la qualité de l'État. La faute à l'homme, le passe la commission est bien ma case. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant, c'est dans le Fils Fashion. Et tu as vu la qualité. Là, qui sont on a vu aussi qui est banane et robe. On a tout un petit monde à ça, la qui signe, on a commenté à pour les banane blondes. Ça peut se l'adresse. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, tu as les camouflages bien, c'est le bouton ma casse. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as robe, tu as beau sali, bien, là, nous avons déjà les aides classes.
Bana Europe, bana kini bakosaka yango te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya Kanogen. Collant et loko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis, tozana ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de